vérité bande kotosili kozonga susu awa place wali ko tirer ba conclusion na biso sur ba makamunyo setali ba les 10 béatitudes tozali pe ba considérer ko ba béatitude ya suka oyo tolobeli nano te mais ekozala ya mike kaka mama ani béatitude nini on siko tolingi kokota oyo ya suka oyo tokoyi kolobela mpe tokoto pesa biso béatitude nini siko tolingi kolobela tokolobela oyo bato bayokelaka bato mawa et puis basalisi et puis suka nango ebikisi bango et na libota na ye na famille na ye nyonso. Est-ce que vous avez un exemple ko pesa biso ya kaya mutu oyo to bato oyo bamonani ete basalaki malamu bon malamu ezongeli bango pe ba reconnaître bango? Bon oyo nako nayebi na Bible oya mwasi ya ndumba wana Joshua na Caleb tango batindaka bango bakende kotala na bakende kosala sondage po balingaki babunda bitumba mais balobaki na baba kenda kotala soki ville ngo bato baza ebele soki bakoko longa bitumba ngo bo José na Joshua na Caleb bango nde bakendaki tango bakomi na ville ngo donc yo moko na tango wana ezalaki soki oza mopaya okoti na ville mopaya bayebi déjà Jéricho na ville Jéricho kuna donc soki oza mopaya okoti déjà na mboka bayebi déjà ke mutu akoti mais siko soko ke na mboka mpaya ezomona fo ko mino bato kokoma mingi ezalaka neti na ba ba hotel ou bien siko bango ba revaki bango déjà ke baza bapaya bamonaki place bakomela te bamonaki mwasi ya ndumba wana nde place bakenda kokomela mais siko bango bazali bato na Nzambe na mwasi ya ndumba na ntango okomeli mpa na ye donc likamufesala mawana sikoyo bango kamumpamba sikoyo bango balobi na biso tokolala na ndako na ye me tokopesa mbongo biloko nyonso me makambo mosusu wana biso tokosala na biso te bongo continue na yo tokopesa yo nyonso me bikisa biso soko bikisi biso pe tokobikisa yo nde balalisaki bato wana me sikoyo bato barevaki ke basoda barevaki mama wana akotaki bapaya na ndako sikoyo mama wana balobi fo abikisa bango siko alobi abomba bango kuna na likunanyo soki na kata ba plafond kuna likolo nde alingaki abomba bango nde abombi bango kuna siko bapaya tango baye basoda batuni oyo okotisi mopaya awa okotisi bapaya na ndako abi nonga nakotisi nanga bapaya te abi okotisi bafuye ndako nyonso bango na bango mopaya moko te nzoka bazalaki kuna kati na kobomba sikoyo après tango bapaya basoda ngo baluki bamoni te mpe bakei tango batikali kuna na kati bajosa bakikiti alobi toyebi ke basoda wana bakoya susu kozonga mpo baya kotuna soki bapaya ngo baza kaka na ndako oyo toyebi ke baza kaka na ndako oyo sikoyo bamonaki moya kobikisela bango baza kosala ndenge ni pena ya kobikisela bato oyo mpo soki babimi bakoyeba kaka bauti na ndako na ye mpo akotaki sikoyo Joshua ayebisi ye ke tala tozoyebisa biso verite biso toye kosala toza ba espion toye kosala enquête ke toyeba nini tozoya kobunda awa donc tozoya kobundisa mboka na bino yango soki yo obikisi biso ntango toya koboma kobundisa bino tokobikisa yo na libota na yo abi ok sikoyo problème eza te na komi sikoyo ndenge nini na kobimisela bino awa nde mama yango alobi nakobimisela bino na fenêtre donc akokanga basinga epuis abimisi bango na fenêtre sikoyo Joshua ana Caleb alobi sikoyo ntango tokoya kobunda ndenge nini tokoyebela place yo ozali nde ayebisi ye donc basinga oyo okokanga ndako nyonso basingasinga comme ça ntango biso tokoya ntango tokomonaka basingasinga nyonso wana tokoyebaka ye ozali na ndako oyo abi oke problème eza te nde azwi bango akangi basinga te abimisi bango na fenêtre bino bokende na nzela na ngambo oyo bango ntango baoya nayebisa bango bino bokendaki na ngambo mosusu nde abimisi bango Joshua na Caleb babandi kokende bakimi basoda baye lisusu biso tomoni okotisi bapaya na ndako na yo obombi bapaya na ndako na yo bino bapaya bazalaki te bamonaki bango bakendaki na nzela mosusu basoda bake bazwi nzela wana balandi nzoka nzela mosusu apesaki bango ezaki nzela mosusu ya bango bakendaki nzela opposé ye bango Joshua mpe na Caleb bango kuna bazokende bango sikoyo bazalaki na bacheval pour basoda wana bazokei fale bango na bango bamoni bango te balobi non distance oyo totambosi déjà soki bakendaki mpe na nzela oyo fale tomona bango déjà tozongela su mwasi yango bazongi susu na mwasi yango bamwasi yango bazongi ntango bazongi alobi bino mwasi oyo yomoni okosi biso est ce que omonaki mpena bakendaki nzela ore abi non bango bongo bakanisi na futa olandaka nzela mosusu balandi su nzela mpenza oyo bajosa bakendaki wana
bake bazo saka bamona ba musika babomba bina se moni bango baleki batambuli bamoni pe kaka bazo sanga na kala pete balobi no distance totali déjà ngala tomoni ceci ou bien bazaya kolemba tozonga so tokomona bango kana nzela bazongi bazo sanga moni bango babomba kita baleki na bango azo saba ti bazo continent na bango bazumi ba fruit o bangana ko laksa pa you know et pas Moïse qui t'a dit ba fruit yango to moni bazana bango boye donc to ba attaquer bango to kolonga bango nde tango ba ya ko take mboka na ba ya tango ba ye ba bomaki ba tikaki ni mutu te même so zana zemi ba bomiyo bazuisu mwana wazana kati ali wabimite bazuisire ba bomiyo donc josa a bomaki na ndenge moko mabe sikoyo mama wana ndeka bayoka na kiatia ba bitendi na ndako na ye tanga kumba kumi wana ndako na mama wana asala kini azi ba famille na ye ba marana na ye ba camarade na ye ba tuna ye nyoso atie bango na ndako donc bango nyoso ba big samaki pona nini et puta mama na zaki mwasa ndumba bango nyoso ba big samaki ozomwa me ba nyoso ba bomaki bango nyoso donc ba lalisa ki ba nyoso nde yango wana hivi. Merci Mama Annie Ziravenia prima je classe. Yeah. Donc eza bon ndenge oti koloba histoire oyo na ko continuer ko pesa détail te sineke to yaka awa poto pesa ba histoire te mais to yaka awa poto encourager bande commission so ngotanga na Bible poto yeba kape ba makambo nyonso eza na Bible po eza na pe référence na biso ya bolendi sami na biso poto yeba pete tant mbule za ko yela biso na vie. Comment tu veux renforcer on a likambotel et la kambotel ba référence ce qui oza na mutu na yote to information so oza riche na information te certainement na vie pe okokende mosika te baba kabo ebeleza na Bible toza objet biso midimito yeba kayango ko c'est comme ça to koyeba pe kilo na biso bokoli na molimo soki ezali akoka ou pas mama no likamoti koloba awa na eza rele na beatitude o eza koloba ete esengo ba oba koyokela ka baninga na bango mawa mupambe na bamba te pase ko futama na lola no na oyo Jose wodi koloba awa yena kale bakangami awa na ndako oyo mwata ndumba ayebisi bango biete tambo okende likolo na nzela boulevard te parce que bango ta bakoya bakosala ni bango mona ndoko za likolo so muli wana sekuna bobomba tambo kozoma bino bozoyi na boulevard bo continuer nzela na bino c'est comme ça où Malam oya salaki. Ce n'est pas qu'après un mois, après une heure. Il y avait une bonne période. Makambo il y a wana kutu Moïse zanano vivant. Mais si quand tant Moïse avait ça passe na Josué de erreur oza komona makambo et ko salima bien après. Ce n'est pas que malam nyonso to kosana mokili ke nécessairement il faut ka biso ka to bénéficier nango lelo kaka. Et ko za bana biso. Soki na peso lelo. Et ko za génération pe ko e ko za kufa na yo, ba koko na yo, to makila na yo, lignée na yo kaka pe muteza ko bénéficier. To sala ka mabe avec intérêt immédiat. Maman oza ko loba, c'est une femme libre. Mais ayoki à comprendre ayoki li moninga na ye mutu nini mawa ayeba ki we ko yate mais promesse apamba ba pesa ki mais abosa na eve ngokutu mais jour ayeba ki baloba ki na ke jour Israël ba ko ya patake to tia nini et lamba na fenêtre comme ça ba ota ba ko ya ba ko loba ete ko kota na ndako ate be ya wana mute big sai ba mais bible kutu za ko loba ete tango ba sisi ko mabana Israël nyonso ba eko za libota ya mwasi wana ndumba baeko intégrer bango na groupe ya bana ya Israël. Ya mwana tolsi sote wana ba émission de Keba quand on parle de bana Israël, il y avait toutes sortes de gens. Banduma plazalaki netka fam ko na libota na ye. Ba kota ki pe na arche. Ba kota ki pe na groupe ya nini ya bana Israël oyo. Mais mama ile kamzali ko